Ingeta, la famille, bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, kolala kolamuka, na ya moto, kolala kolamuka. Na makambo kolala kolamuka na ya sukai na bandeko na nga eza ya koinda sava inda ezokende nango mabe na ndenge moko ya somo Naomi Ngolela na bandi ebele bato toyebi Naomi Ngolela na bandi ebele bato basepelaka na Naomi Ngolela na bandi ebele bato balingaka pe Naomi Ngolela ke pasa nini ekomeli Naomi Ngolela bandeko na nga après Kobota Nae. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyoso yasika. Kande tolobaka na bino tobetela bino masolo. Boyei malamu na chaîne nabiso ya Kisongi officielle. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information somo bandeko nanga. Chaîne nabiso ezalaka chaîne moko songi place evandi bandeko nanga. Soki peza ezambala liboso okotani okoti na chaîne nabiso ya Kisongi officielle kandenge boyebi kobosana te ko s'abonner massivement. Bo s'abonner ko s'abonner esalaka biso malamu ko s'abonner esalaka biso kitoko s'abonner massivement tango zo s'abonaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel arobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. Bande kolanga epesaka kanda soki ozana émission moko lingaka pe tellement chaîne na yo kandenge exemple lingaka na Kisongi officiel. Sikoyo osabona te oklika pe sur ngonga notification te jour mosusu ovandi olobi ke na kende nanu kuna na kendo tala be émission mais okomi kokoma Kisongi officiel ba chaîne mosusu ezobima epesaka kanda yango na encourageaka toujours bato bo klikaka sur ngonga ya notification wana déjà kozala chaque fois que Kisongi officiel arobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. Voilà. Sans plus tarder, nalingi nangana zoata ya bato ebele te parce que bato mosusu balobaka bino koloba ebele nde leki bino boko taka directement na sujet bato ba comprendre makambo nini bolingi boloba vala na boyi nanga koumela bandeko nanga ezaka ya koyinda ba o balingaka déjà na Naomi Ngolela s'il vous plaît bo se manifester na ba commentaire na ebike boza ebele o bo sepelaka na Naomi Ngolela. Bandeko nanga ebele ya batu toyaki komona Naomi Ngolela abotaki il y a de cela 2 ans passés 2 ans passés nde abotaki mwana na ye ya mibale ya mwasi ayendaki kobota na Afrique du Sud ebele ya batu tomonaki makambo oyo ebimaki sur la toile ex mobali na ye oyo abalaki Naomi Ngolela tango ayaki koyoka ka Naomi Ngolela aboti asalaki mbutu ya makasi mbutu makelele somo sur les réseaux sociaux. Naomi Ngolela aza mwasi moko alingaka toujours regarder vie na ye privé azalaka mutu oyo alingaka ko exposer vie na ye te alingaka toujours makambo na ye nyonso ezala nango privé bato bayeba vie na ye te parce que toyebi ke kilelo oyo la plupart ya ba comédien na biso balingaka ya bango ko étaler sur les réseaux sociaux mais Naomi Ngolela alingaka na ye te tina ndenge babala ye mutu moko te atikala koyeba te ke non Naomi Ngolela abala bandeko nanga ezalaki kaka somo tango ayaki kobota mwana na ye ya mibale biso nyonso toyebi ke azalaki déjà na mwana na ye liboso azalaki presque na ba 6-7 ans 6 ans 7 ans batango baseri wana tango aye kobota mwana na ya mibale ya mwasi esalaki makelele pas possible na réseaux sociaux kutu abotaki na ye na Afrique du Sud bandeko nanga na kobota mama wale azana wale
Naomi Ngolela azalaki obligé ya kokotaka ba live mpona koya korépondre ex mobali na ye. Makelele eyaki somo jusqu'à ce que ka ndenge boyebi toyebi biso nyonso makelele ata soki eye ya ndenge nini esilaka nango kaka toyaki kovanda ka boye makelele wana eyaki kosila awa toye komona lisusu Naomi Ngolela aye kobota. Namoni bato ebele bafelicite ye, bato ebele pe fingi ye balobi yango ozolandisa bana mpona nini kutu kobala otikala kobala na yo te, ozolandisaka bana, ozobota neti mutu moko azowelela mwa eloko, neti mutu moko aza na mwa course moko boye ya kobota. Bon, bandeko na nga kande nabetaka lisolo ba makambo mosusu ayaka nde nauti koyebisa bino awa Naomi Ngolela alingaka toujours ko garder vie na ye privé. Azalaka mutu moko oyo alingaka na ye koetale te. Bon, makambo kolandisa bana batu na batu moni ndenge tozalaka, mutu na mutu azalaka na ndenge na ye amonelaka makambo. Ya de ces personnes ye amikatela lobi nga soki na kokisi na nga 30 na kobotaka lisusu te. Et c'est sûr, tango aza dans les vingtaines, omona mutu wana aboti soki bana na ye mibale, soki bana na ye misato. Tango akomi na 30 akotikala na ye kobota te. Eza pe na bato mosusu omona ye moko alobi ti 35 ans na kotikala na nga kobota te. Parce que c'est connu de tout le monde, mwasi nyonso déjà à 40 ans ezalaka bien te ata na bahôpital bakonseyaka basi kozwa zemi lisusu te, parce que la plupart ya ba age wana basi ebele bazalaka na bariske ebele ya kokufa. Et puis bacomplication ezalaka ya makasi. Kobota na ba age wana ezalaka kobota moko ya kolembisa makasi. Kobota quand même ezalaka bien, ezalaka soki obandi na ba 20 ans ti 35 ans ezalaka kobota moko ya bien. Soki okomi déjà na ba 36 ans ezalaka kobota moko bakomi kolandela yo, omona sucre yango wana ozalaka mutu wa sucre te, mais okomi na zemi okomi mutu wa sucre. Ozalaka mutu wa tension te, okomi na zemi okomi mutu wa tension. Ezalaka toujours bongo. Alors soki lelo toye komona Naomi Ngolela aye kolandisa mwana, aye kobota mwana na ye mosusu ya misato. Donc eza ye moko Naomi Ngolela azalaka mwasi moko ya makasi, azalaka mwasi moko ya mayele penza kosakana te. Donc ye moko de son côté avant amoni ke non il faut na bota bana nanga avant na kota dans les quarantaines na mi botela babanda kokola, parce que espace oyo bota mwana na ya liboso na ba oyo eza ekart eza mwa mulai. Donc déjà soki mwana liboso aza na 2 ans, mwana mibale plutôt aza na 2 ans, na omona kolandisa obo oloba kolandisa te, kolandisa wana eza te. Et puis makambo kobota eza makambo te ke no bino bando betelaka bato ba calculi. Ye moko nkolo nzoto kolo mbongo na ye moko amoni ke non il faut na bota botika ye abota. Eza bongo mpona bato oyo bazoya kofinga Naomi Ngolela oza na mobali te ozoyebota te. Mais siko bino bolingi kaka soki mutu abali il faut aya sur les réseaux sociaux boyeba ke non mutu oyo abali. Na ndenge boyebeli Naomi Ngolela akoki kolandisa bana aboti bana mibale na mobali oyo atikala kobala ye te. Ndenge boyebi Naomi Ngolela. Naomi Ngolela azalaka mwasi moko oyo ya kolinga te ke non mokili mobimba eyeba vi na ye. Ye alingaka na ye bongo te. Ye alingaka mokili mobimba eyeba vi na ye te. Mokili mobimba eyeba vi na ye ya kozala comédienne. Kande bomonaka ye sur scène c'est fini. Mais ezala te ke non boyeba vi na ye, boyeba vi ya mobali na ye aza bongo te. Ka ndenge bomonaki Belle-Vie Kandi ebele ya bato bazalaki surpris, batikala koyeba te ke non Belle-Vie Kandi abala. Ebele ya bato batikala na bango koyeba te. Mais boyaki kosutuka tango boyaki komona mobali ya Belle-Vie ba mosusu lelo na ba photo ya Belle-Vie ekomi kobima ndenge akendaki kosala mariage na civil na commune. Ezaka bongo eza na bato mosusu balingaka na bango koetale vie na bango te, et surtout buzoba oyo eza na Congo. C'est tout à fait normal. Naomi Ngolela aza mwasi ya libala pour votre information. Donc po na ba oyo bayebaka na bango te bomiyebela ke non ndenge eza boye Naomi Ngolela azalaka mwasi ya libala. Yango bokutaka ye na babuzoba te oyo bomona bacomédienne mosusu bakosalaka babuzoba lelo abimi na mobali oyo elobi kuna abimi na mobali wana te. Naomi Ngolela aza mwasi moko asi respectaka, mwasi moko amipesaka respect, mwasi moko ayebi penza kopesa nzoto na ye valeur. Aza mwasi ya libala ti ndenge bomona ye azobota aza na mobali na ye oyo adotela ye
aza na mobali na ye oyo ahonora ye. Donc bazovivre na bango ndako moko, mobali abali ye, eza te keno yaka tovanda te, mobali mpenza abimisa mbongo abala Naomi Ngolela, eza bongo. Donc babino oyo bozalaka kaka bato ya liboso kolingaka koya kofingaka bato, nalobaka toujours avant boyaka kofingaka bato ezalaka toujours malamu bose renseignyaka, botunaka. Soki oyebi kose renseigner te, malamu tuna, otuni bato ba expliquer yo que non eza boye eza boye eza boye. En tout cas félicitations na Naomi Ngolela ka ndenge oyebi biso na kisongi officiel tolingaka yo, biso na kisongi officiel tosepelaka na ndenge ojouaka. Félicitations vraiment, boyende ezalaka mwasi eza nde kobota, mwasi eza nde mabota. Kobota esalaka penza bien, kobota esalaka penza kitoko, kobota esalaka penza malamu. Nzambe abomba yo na bana na yo, lelo oyo tokobenga yo la mama de 3, boyende ezalaka kitoko wapi. Tosepeli, tokomisi Nzambe pesa pe ba félicitation epai ya papa. Tokos na système kaka ya kitoko. Bandeko na nga bosabone nanu massivement. Bosabone, bo partagele biso video, bato mosusu oyo bazoyebaka te nini ezolekaka bayeba, bato mosusu bayeba, bandeko na nga ka ndenge ezalaka bayeba nini ezolekaka na système moko pe na ndenge moko ya kitoko. Bosabone, bo partagele biso video, bo komante, bo like na ndenge moko ya kitoko. Bandeko na biso bato ya maboke, ba comédien, ba makambo eza ebele bandeko na nga. Eza na ba mosusu balingi na bango kobala te. O bandeko mosusu balobaka keno ba comédien libala ezoya te na ndenge na nzela na bango. Eza te keno libala ezoya te, libala ezoya nango, mais bango nde balingaka na bango ba mosusu kobala te. Amoni ke soki abali akozala sous ordre ya mobali, siko akoprefere na ye abanda osalaka kindumba, lelo abima na oyo, lobi kuna abima na oyo, mais na suka nyonso obimi na oyo lelo, lobi kuna obimi na oyo, lobi kuna obimi na oyo, na suka moto akoperdre eza nde yo. Eza bongo, basi mosusu bazalaka na bango mayele te, yango mbongo ezalaka nango na suka. Bambongo ya kindumba eza bambongo oyo kotikala kosala nango eloko te. Bato ebele bayebaka na bango te. Mbongo ya kindumba okotikala kosala nango eloko te. Malamu kutu obala na yo osala, yo na mobali bo osala bo planifier futur. Ke lelo obimaka na oyo, lobi kuna obimaka na oyo, lobi kuna na suka okomi kaka na bana misato, bana 4, chaque mwana na tata. Esalaka makambo ya soni. Yango bomona ba mama mosusu ya théâtre ti lelo bazotikala kobala te. Pourquoi? Parce que basala tellement kindumba. Siko mibali bazoyoka bango nkele, moyen kobalaka bango eza te. Mais oyo bazobala, en tout cas félicitations pe courage, bovanda na bandako na bino ya mabala. Voilà, tokomi na suka bandeko na nga, permettez-moi de vous dire